la chaîne qui vous édifie. Batebele, bazwa kindoki, nandela makila. Kindoki makila eza makasi, kolega kindoki physiquement. Dans le monde spirituel, ndoki, ou aza conscient. Soyez que le délivrance, délivrance tes à moi bien, et que vous mélatez par rapport à moto aza kindoki makila, parce qu'il faut nzamba révéler. Il faut que vous soyez orienté. Sinon, vous êtes candidat à l'école du trouble. Beaucoup de familles, tribus, ethnies ont flirté avec le diable. Sauter ma famille est belle, ma coutume est belle, ma ethnie est belle. Et si ma sala bon lingona diable, nanzela ni, nanzela idolâtrie. Ah, tout comme ça va quoi? Na yebi o anga maman. Azaki na lié mo bengo lié sacré c'est comme na o mazia so ka j'ai problème aba ka na lié sacré wana aba na koloba maloba wana ya Israël qui na influence makasi et pas na biso na vinanga na oba osambela nzambe mais j'étais comme si un candidat à l'école de l'échec étudiant à l'école de blocage. Pourquoi? Parce que Mbouya Kindoki et Télémela qui papa qui ça est-ce que va qui ça ces esprits Batebele, il y a beaucoup de cérémonie kindoki à cause en fait ya kindoki otobengi inconscient. Et bele peut pas côté na kindoki otobengi sorcellerie conscient. Wana moni mutuye mo balé ici et batebele bazana kindoki. Je même consciemment beaucoup de gens sont possédés. Détail nango après. Et bele peut pas côté na kindoki na ndira consécration. Kaka mona tanga zaki na libumu esi ba pesa kindoki ezana be kole bele donc mwika mwana oyo mwana oyo akosunga famille ba pesa kindoki ba travailler nourriture parents les maman les directement mwana wana akuzwa pouvoir kindoki akoki ko pumba papa akotinga kina pouvoir wana de pendant que zaki kati libumu maman na ye akina pouvoir déjà que no kondoka ayekuzo aloki ayekuzo tiens que bota mais le voit une sémence déjà ma peine à katina sémence wana et pousser à côté sur na batoma mais ya sur na sémence ça m'a fait au monde et pousser au côté na batoma voilà pourquoi on a besoin de la délivrance na possible no ba signe ndeni yoye ba que au côté na katia kindoki hein senyangwana premier signe so moni moto ana kanda mo ba en colère excessive kanda makasi wana si on continue à profondeur au monde que déjà aza possédé parce que en fait si il y a ndoki makazi isa kanda so ka fashion nakina pasteur moko amwanzam ko se manifester na bomo nanga na eko panza yango na eko baby samisa nango na eko renoncer nango quel que soit ndenge kota na bomo nanga eza na makila nanga eza na maloba eza na présence tanga eza na bilamba nanga eza na bo moto nanga nazo boya yango nazo kabwa nango dans le nom puissant de Jésus-Christ nyongo nyonso makila oyo botikelanga semence nyonso kindoki ba nyonso nyonso kindoki ba ve nyonso kindoki ba pak nyonso kindoki na nzela makila lelo nazo briser yango nazo ko annuler yango nazo ko révoquer yango hôtel nyonso kindoki oyo botonga na village oyo botonga na vinanga oyo botonga na ba frère nanga oyo botonga na liba nanga oyo botonga na ba relation nanga na percé nanga lelo nazo démanteler yango nazo HP Media, la chaîne qui vous édifie. Alors merci bien, bien-aimé, balandi à émission Carnet des adorateurs où ils ont présenté na Moussali Nzambe Moussakoli Milton Kassanga Maclieur. Il y a Église, la mission Camp du Saint-Esprit, source de vie. Zambé à Pambola Bino, Lelo, Tokoko, t'as vraiment na mozindo, il y a spiritualité. Mais avant to banda, na lingi to bondi à liboso. Seigneur, merci pour la minute où tu es en présence na yo. To sengi mange nan Zambé accampé autour na biso. Tous à la invisible et invulnérable contre l'attaque nyon somuguna.
to bebisi misala nyonso ya satana oyo elingaka makambo nzambe te tika ete gloire na yo et se manifester na bomoi na biso na kombo na Yesu o azali Seigneur paix restaurateur ya bato nyonso basalaka confiance ya nzambe tolobi amen. Alors soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Thème na biso lelo tozo parler sur la sorcellerie inventée kindoki oyo muto amila mais ya je bate ka zandoki ya je bate ke bazwa ka énergie ne bakende ko utiliser yo moins bate musomoni alali na butu bandoki baye bazwa énergie ne bake ko loka nango lobi na tongo baye ko zongisa ye tanga zula mukana tongo nzoto zo toujours passe pour tele manambeto eza passe nzokandi na molimo akoma déjà travailleur na mokili ya molili ebele ba mabona ba mai embele ba mabona ba zamba mususu ba mabona ba quartier ozomona muto asala errance a otambla ka bitambla ka tambona butu muto na se ya mai na butu muto osona batu mo bazé étrange osona ba fantôme. Voilà, les autres c'est que moto yo ainsi à côté na domaine moko même yé moko azo maîtriser te azoye batendenge nini à se retrouver na kacha domaine wana ya to bengi la sorcellerie inventée et ça grave l'ennemi de tout homme comme on a ignorance et belé après nouvelle naissance et sengela qui va passer par la délivrance de cordon ombilical. Oui, ce qui, moi, na botami, basala kanini, bakata kaye cordon ombilical pour ba séparer na maman. Na molibo pesa bon autant to yambi yesu masia le comme cosmo big step so ba yango nouvelle naissance. Si go faut mutale ga na étape yami balé, faut ba séparer na biloko ya kala, na ba force ya kala. Na cordon ombilical o ezo lié na origine ya paranaï. Voilà pourquoi to peut savoir du bosso définition ya kindoki. Kindoki ezali. Tobi kindoki eza tout phénomène, acte ou comportement inexplicable ou mystérieux qui amène la destruction et le chaos. Bisika kindoki ezalaka et même un comportement étrange. Au moins la manière de se comporter nos autres mais comportement boisé en guap eza kindoki peut se manifester na comportement kindoki se manifester na ba acte kindoki ça peut phénomène oyo explication nango exacte phénomène et cause l'explication et cause la mystérieux objectif nango eza comme ma destruction eza comme ma chaos na kacha vie ya moto na kacha ba faire ya moto na kacha ba relation ya moto na kacha mikanda ya moto na kacha ba connexion ya moto na kacha kobonga moto ozomona donc kindoke na vie ya moto ya tu ba comportement kindoke eza géant catalyseur o massacre ka ba richesse ya bato obindo yo botami nzamba kelo na image na ressemblance na yo aux images à échec, images à maladie, images à blocage, stagnation, aux images en zambe. Donc zamba kelio pour vivre gloire. Mais quand kindoki côté na kacha via moto, okomona kindoki ekolongo la gloire, eko mema destinée à moto, eko manakati ya buluyeke. Kindoki eza à la base de l'étouffement. Ya étoile ya mutu. Ceux qui ne ont na vie à moto et qui étouffé santé, et qui étouffé bana, et qui ont un comportement étrange. Au monde moi ça comme un comportement étrange, inexplicable et inexpliqué. Au monde mobile il y a comme un comportement étrange, inexplicable et inexpliqué. Nous avons derrière chaque fait, il y a un esprit qui ndoke si ekoti nakati. Kindoki tolobi eza l'œuvre de la chair. Misala ya nzoto. Kindoki en fait kindoki ça misala somo mutalingi makama nzoto mingi moto wana déjà parce que tu as 12 sortes de sorcellerie tant exact ko décortiquer 12 sortes de sorcellerie au moins moto na cause na kata sorcellerie active ou passive dans le sang
à cause de la sorcellerie de la peau, à cause de la sorcellerie traditionnelle, à cause de la sorcellerie novice. Et belé baza ba sorcier sans pour autant le savoir. Okoye ba onde nini mingi et laksaramaga nandoto. La coutume véhicule la sorcellerie et c'est dans la coutume que la sorcellerie est enseignée. Ba coutume mingi o abiso na mokila ya et enseignant kakindoki. Coutume mingi eza koko na biso tout ça to pesa opra to no leisa bakoko to strabo to katabakamo ba protéger biso bakoko wana bazanga kombo wana nde kindoki nde basi bakoti na bomona ezana ba tebe so te na nzoto no omona ba scarification bozana ba tâche bozana ba symbole et si ba tchao na kati nzoto basi ba kato ba nzoloko nzoko nde bakoti so kindoki active ou passive inconscient na kati bomona sans pour autant oyeba. Ndenge ni kindoki ezaka transmis par l'hérédité. Mutakoza kindoki na nzela hérédité. Si nous allons parler sur l'hérédité, nous parlons sur en fait nous allons parler sur les sangs. C'est-à-dire ça rentre pas la consanguinité. Mutakoti na kindoki na kacha makila. C'est bizarre ya. Soko bota mina libota o papa bino azandoki. Maman pesa misala mabe o kita o mata yeba kozana kindoki selon loi ya création mpuko bota ka mpuko jamo mona mpuko bota moselekete za la kate do batebele ngana yeba kate ya ke nazaka na semence wana parce que na kotala na grand en fait na background nanga oya nga ba parents pe bazala ki na ba semence ya mabe makasi nga na botami na âge à 12 ans na yebaki déjà Yesu Masia na âge à 13 ans na bakolo ba nouvelle langue mais bandoto na bakolota et bakota c'est que nazalaki na venewan vaccin one ezalaki na makila ya mona bato ebele bandoto azo participer na kati ya réunion familiale hein yo mona ozana kati ya réunion familiale boso na bato ebele boso la kani na kati ya réunion wana réunion bana nzambe ezalaka te kaka réunion ya kindoki donc bato ebele bazwa kindoki na nzela makila kindoki ya makila eza makasi koleka kindoki ya physiquement dans le monde spirituel ndoki oaza conscient soit que luka délivrance c'est à moi bien et que vous menatez par rapport à moto azwa kindoki ya makila parce que faut nzamba révéler mais faut que tu mosala nzambe moko ayima kama molimo orienté sinon tu okozala candidat à l'école de trouble. Beaucoup de familles, tribus, ethnies ont flirté avec le diable. Sauter la famille est belle, la coutume est belle, la ethnie est belle. Et si ba sala bolingo na diable, nanzela nini? Nanzela idolâtrie. Ah, to kumisa bakoko. Na yebi o anga maman, azaki na lié mo babengo lié sacré, ezaki comme na mo mazia. Ce que j'ai problème, abako kana lié sacré wana, abana koloba maloba. Maloba wana yaya ezalaki na influence makasi et pas na biso. Na vinanga. Na ba osambela nzambe, mais j'étais comme si un candidat à l'école de l'échec, étudiant à l'école de blocage. Pourquoi? Parce que nguya kindoki et telemela kinga. Il fallait qu'il na kuta na moto ko suanga yo. Na le kana délivrance. Délivrance c'est ça que tu as beaucoup pour bien alléluia amen. Faut ba landro depuis racine. Beauté nzete nyonso e bandaka na racine. Ba famille ebele ba ethnie ebele ba sali bolingo na satan nzira ba sacrifice oto pesa ba kokoboy. Nanzira ba rituel. Nanzira ba coutume le boto pesa na boto ya makasi to sala ba te ebele ba koti. C'est pour moni 80% ya ba être humain na mokili. Bazana kindoki. Ceux qui ndoki oto bengi passive dans le sang, active inconscient. Deuxième, ndeni peu mtu akota suta kati ya kindoki. Nanzila bandoto. Ezana batebele nanzila bandoto esi ba initia ye nanzila kindoki. Yango monaka so moni ozo mata nzete. Hein, mati nzete za likola nzete na ndoto eza mabe makasi. Soko moni également na ndoto ozolia kaka mo lengulo montaba mo loso mo surtout biso mususu to lia babiloko
moka mususu na zolia babiloko bonamu na zolia mbila des régimes mbila d'ailleurs tant luki délivrance yaki somo na lia des régimes mbila tant zolia banzamba siko le zolia na bité na yebité abisinga ba régime mbila wona za miswa bato zaki somo tant la dimension ki ndoki na kotaki sans pour étant na yeba mon ignorance hein yozo kasa ya rombi belobi na tango asuka bato yeba kolela Seigneur moi je t'avais servi ngana saela kio Seigneur kolobana tia ko yeba yote parce que o miyeba kité ba pesani yo wuta na famille ba angetin famille o wuta wona za makambe belé yo po hériter makambo wana nzela makila so za na famille ba ndoki ya on a besoin muto ali wuta na famille ki ndoka sungao au moins évangile l'évangile lo yenge yamba kamata zwa ozwa nini yaya outa na famille nini même Gédéon abunda po grâce au nzamba tiena bo mone ebima kité parce que bordel ya Baal ya maison ya papa nae e ba ko réclamer hôtel wani réclamaka makasi ya moi na nzela bandoto ezana bato basaka bandoto mo étrange omona zota ata mamutakala na ndoto omona zota ba fantôme azana ba nyoka pembeni azana ba lion makambe belé et yo tasike moto yo on ba juste fauteuil mo na famille ba tcho vani le quoi chef yo ndo ba commander ba lati show ba biloko ba mayaka ba tcho ba kaolin na nzoto yo kasiko non ngana za chef fa famille nzo za chef akindoki sans pour autant oyeba okozo ape kindoki na nzela ya inconscience mais quand les belés parce que de bengi poulet travailler et pas baluba bengi onzolu abankish hein olé ango yo kasu za pour protéger yo olé biloko outi est pas féticheur et outi pas marabout o toucha na biloko eza envoûté bate belé ba koti na envoûtement ya mo ozo bondira loboko na nzambe comme dur. Oh, Bible dit que non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour nous bénir, pour nous sauver, pour nous délivrer. Mais là, on est là que non, le boko nzambe comme nous coussé pour pambulo, c'est parce que le boko moko boyaki ndoki, ils ont contrôlé bon monayo, ils ont contrôlé ba business nayo, ils ont contrôlé ba nayo, ils ont contrôlé ba faire nayo, et ils ont contrôlé kimia nayo. Yon le boko nzambe comme musika, faut oluko mieba. Et bele bakota na kindoki na nzela ba cérémonie auto beng loko banzolo abankishi banvindu ya mukulu et bele bakota ba cérémonie bakimbilikiti ba mukara muzima ba musu bakota ba cérémonie ba mushula ba musu bakota bankita ba nkosi kibota bankilimba wa bakaji est-ce que baka kisa ces esprits na tango akala et mutu moko mulaya bako bima abako mena ba selimba abako même peu pas bon qui ça est-ce que ba qui ça ces esprits ba te belé ya ba côté na kata ba cérémonie kindoki à cause en fait ya kindoki otobengi inconscient et belé pe ba côté na kata kindoki otobengi sorcellerie conscient wana moni mutu ye mo ba leisi et ba te belé bazana kindoki ya même consciemment beaucoup de gens sont possédés détail nango après. Et belé pe ba koti na kindoki na nzela consécration kaka mona tanga zaki na libumu et si ba pesa kindoki ezana be ko le belé so mwika mona oyo mona wa kosunga famille ba pesa kindoki ba travailler nourriture parents les maman les directement mwana wana akozwa pouvoir kindoki akoki ko pumba papa abotinga kina pouvoir wana pendant que zaki kati libuma maman na ye akina pouvoir déjà que ne ko loka ayeko zoom aloki ayeko zoom ti ayeko botama tanga botami sur quoi zaki na semence déjà mabe na kati na ye semence wana e pousser akuta suna bato mabe ya so na semence mabe okomona eko pousser yo kuta na bato mabe. Voilà pourquoi on a besoin de la délivrance. Na pesi bino ba signe ndenge ni yoyeba ke okoti na kati ya kindoki signe wana premier signe so moni moto ana kanda mo ba en colère excessive kanda makasi moto wana
sur le côté na profondeur au monde que déjà aza possédé parce que en fait signe il y a un document casse ils a kanda sur ka fâché na kina pasteur moko moi siné sur ka fâché pour se calmer faut boire qu'il ne maille pas bim et là c'est que pour se calmer ça grave yo ça na kanda mo so siliki c'est comme si lion a siliki comme kanda wa no joangwa caractère no joangwa ils ont nzambete donc Jean quelque part. Deuxième signe, le manque de pardon. Au moment où on a kata kindoki, hein, pour limbi samu, so akangelo kanda tina simeti, ata limbi shako bosa na oti, akobosa na pe angoti. Pourquoi parce que na kati ne bandoki, nzamba longula bango, bazarana na pardon te. Que il y a le manque de pardon kindoki zawana. Signe à misat. La jalousie. Ndoki nyonso alingaka aza jalouse. Aza jaloux. Alingaka progresser. So banika ko mata kaka ba moni ko mo mata. Eh misu ba caméra ba metteur ba récepteur chaque ndoki ça ni etelemi pour ba finir na yo. 4. La haine. Ndoki nyonso aza ya ba sina zo pesa so mo ezana kati na yo. Benga biso tout ça la délivrance très important la haine aux arana haine moko ya somo a résultat ça gagne plein sémence wana sans pour autant au yeba 6 la rancune ndoki nyonso zaka rancunier yé rancune bon que la minute pendant 10 ans vous avez une rancune yé pardon ils a la raté ça na sémence ça mabe so monde za na appelle rancunier ils a mabe ma casse l'orgueil bando qui bazara le fondement pourquoi parce que dans le monde à molili et si ba pesa ba grade azara na trône azana spectre azo diriger bato belé surtout azo mona bino bato normal a mona bino loko ba nyama ya moni ndoki pour ali a mutu apesa que forme totémique to bien en forme animalier hein comme loko la nyama ndesko ba leyo bien bato belé si ba pesa ba en forme animalier c'est pour ce que mona ba nyama makasi na boto nzamba ote so moni totem yango wana eza nzambe ya famille et sengili so lwa délivrance au bundisa d'abord ba totem wana ya bato beba ba ka sama kamanza biza alléluia amen makamanza biza alléluia amen te ya makamanza me fo luko yeba bi okutana mutako ko sunga yo po kangwama sinote o bana ko sambere belé ba ko sambere ba tika ko sambere. Pourquoi? Parce que zanga ba orientation. Il faut avoir la foi en Dieu. Il faut prier. Alléluia. Ba prière, ba prière, prière. Mon nzambe nyonso a prière selon orientation nzambe. Ozo linga nzamba pambulo. Oko zombo ko zana mbongo na vie et zo symboliser te ko za délivrer. Mbongo eza eloko osali musala ozumbongo. Là c'est to za délivrer. Mais bandoto obandoko mona, makambo bandoko mona, oko sentir que non il y a un ça ne va pas. Alors, que ça la tétuité, Luka moto ayebi makamonzambe asunga. Ndoki nyonso azaka insolent. So abambe te liloba mo poso kufa, aza mal poli, ditobaka mal poli. La convoitise eza caractéristique bandoki. Alingi ko lula. Ako lula costume na yo, ako lula mwasi, ako lula bana yo. Objectif ezali a semer le chaos na kacha vinao. La méchanceté. Ah, pour ce que trop méchant. Moto wana za semence nzambete. Semence nzambe soko lingo yebango tanga Galates chapitre 5 verset 22 ndoko yeba semence nzambe. Mais soko moni na Galates 5 verset 22 makambo na zolo ba ozana ngote yeba ko wana besoin de délivrance. La méchanceté. Symptômes. Ndeni oyeba kindoke koti na kati vinao. Non peut se premier symptôme. Barrière invisible et invisible. Okomona makambe belé et kozala compliqué. Okomona pour percer pour ken liboso na nzambe et kokoma dur. Vie de prier okoma dur. Ato bandi bien na nzambe osua quelque part. Omona même beauté na yo, tu vois ce qu'on appelle la perte de beauté. Ozaka kitoko mais kitoko ici là yo. Ozaka na santa malam, omona ça dit ozo olia bien mozo konda. Et là c'est qui ndoke se côté na kati. Ozaka maïele l'école, mais apparemment maïele les a sauté, perte ya intelligence. Omona ba vertu ba talent o nzamba tina kati ya bomona yo. Et kozala sauté nzokande kindoke etizaka énergie à moto etizaka potentialité à moto etizaka ba talent à moto pe etizaka
moto ye moko moto a commis esclave. Il est impossible de vaincre le diable si vous êtes encore esclave du diable et que vous ignorez. Batebe baso ko baso délivrance baso ba balisi ba longi Satan menzo kande na molimo nzamba olaction makamsuke yo longité yo ça ba problème persistant ezo senga okuta na chirurgie en molimo moto asi aleka na expérience wana au moins bato baso ti ya délivrance ana témoignage te yemoko kaka la Bible dit la délivrance la Bible dit la délivrance faut vivre Bible lobina na Apocalypse 3, à celui qui vaincra, ne va pas payer sa couronne, va pas payer ses ceintures, va pas payer combo sika. Faut vaincre. Kindokeza, alléluia, amen. Faut vaincre. Faut l'accepter dans Zambie. Très important. Deux choses au monde, perte, il y a beauté, il y a santé, il y a intelligence, il y a vertu, il y a talent, il y a potentialité. On zamba tchana kacha bon mono, il y a que aux ana pas problème. Faut au luka délivrance, au luka na délivrance. Problème en chaîne. Au moins moto azana bitumba na kindoki oso ba melise kindoki oso ba che kindoki kata bomo na ye kindoki ba tsuba na kindoki au moins oza mwasi au moins ka comme c'est loko mu etambola libumu ça de kindoki si ba cheyo mi bale belé pe pasa ba douleur moi et là moi je matché moi kepera mo Congo et ça semence zo tambola kindoki be ba te pasa ba melango et ce qui mutasa mele kindoki na sexe na comme posséder sexe n'est pas posséder. Il y a un moni, voix moussous, au bateau bakota na katsa ya kindoki. Et ça, il y a relation sexuelle. La relation sexuelle est dangereuse. Imaginez, ce que bimina au kilté, ce bimina ndoke, bimina nganga. Yo muna mobali, yo sera mobali, yo muna moi je sera moi si, autour na ratatate, autour na basala nzambete, ça délivrance avant bala nous quand d'abord délivrance avant on doit délivrance à yomoko on appelle délivrance à chérie na très important si noté boko sala bana moko baza posséder baza envoûté bana ba opé sabino passe na mokili ba kozang sabino kimia nzoka des semences à mabe et si ekoti problème en chaîne na kata bo monnaie ça symptôme promotion refusée et retardée chose au moment makamu chose ça refusé retardé puisque maintenant on va facile milieu dans la difficulté ils ont refusé retardé yeba kindoki et si écoute na kacha bo monayo ko luka ba aventure te luka mutako ko sunga bo bondel être poursuivi par le malheur ceux qui ndoki ko ta vie à moto au mona moto chaîne ya malheur il y a pas problème persistant pas problème abe na kulanda moto wana parce que moto ya sa côté na kati ya semence mabe sans pour autant ayeba échec constant na vie na ba fait na ba relation ils appellent symptômes be ceux qui n'occupent côté na kati vie en moto au moins moto a tendance suicidaire ami boma ami ça ta mabe ami attaquer ça après qui ne pousse à moto ami baby ça boma moi moi na tantôt nana pasteur moi singa moi c'est à epsie ceux qui na vandika na yo sentira bomoka au senti son vena moto baby deux ans bidé comme bé au ça bidé ma bébé au ça idée à mon nzambete vidéo ko bumaka batu vidéo ko saka batu mabe ya ko tia batu wa poison ya ko finaka batu ya ko boaka batu et ça l'idée nzambe te ça ko na semence moko mabe ezo bunisa tango yo ya oluka délivrance parce que lobby lelo eza yo lobby eza yote avenir à monter ça plus sombre que la nuit makambo ya na 12h oyebité ya na poko oyebité o ya après 10 jours oyebité voilà pourquoi Seigneur oluka nzambe lelo. Une vie de contradiction et ça rappelle signe il y a kindoki na kacha vie à moto mais makambo c'est compliqué ozo luka bozu boy au bon des personnes bonza l'action boy ozo makambo ça toujours boy pourquoi parce que il y a une semence et ça ko embrigadium na pesi arme à sorcellerie tant exact il y a ko décortiquer makambo na on peut ça bino juste ba arme à sorcellerie ba arme nini ba sorcier ba utiliser ka première arme to bengi manipulation des événements ba ndoki ba zac fort pour manipuler bat pour manipuler les événements pour manipuler la situation pour moto à côté de malheur si ami balé et ça contrôle maléfique de la famille ceux qui ne doivent pas ta famille à kolinga nandela makila faut le contrôler binonyos aux en poto aux en Afrique aux en Europe na Océanie bisque soza ceux qui ne doivent pas ta famille et l'autre a dit bosso à koluka à contrôler famille pour nandela ni nandela kombo kombo za nango za kombo famille wana donc bazo kota wana bako benga na réunion kindoki bana nyonso ya famille intel babima
Au moins, na mura kindoki, bobimi, à le conclave kindoki. C'est pourquoi on a besoin de délivrance. Notez d'ailleurs, bako utiliser yo, na ba conclave kindoki, na ba maï, na ba zamba, na ba cimetière, na ba coin, na ba rekwepe, na espace aérien. Maladie défiant tout traitement médical. Ceux qui ont un phénomène étrange, au monde maladie, aux gens hémorroïdes de silagaté, aux gens problème de silagaté, aux hommes tonga, bon de la ponayo, au monde aussi attention des photos de comme ça racine pour moto azara nakacha délivrance. Déception souvent, aux a toujours dessus. Bando qui balingi le kuta, bêtise après arme à confusion. Il y a un moment où tu es parce que semence tu toujours confuse. Tu es au moins le kuta, sur a bouquer le kuta, bando qui balinga le kuta. Il y a un moment bana bangope. Bazana semence le kuta makas pour cause à cause likamomunene parce que ça y était ils a semence sur mabe na katnaye bando qui ba prononcer auto bengi ba malédiction pe ba jeter ba mauvais sort. Na katia via bat belé et na katia ba mauvais sort la vie est belé il y a un moment où ça va fort mais résultat exact ba transformer ba na ba animal voilà pourquoi lingito bonde na yo longo nzamba telema to ça na yo cœur d'âme et approfondi na kati na bisto bonde nzamba akangola parce que pour moi ça na ngoza pour au kangwami au lungwa na contact na ba metteur na ba récepteur maléfique o ezo lié yo cordon ombilical o ezo lié mwana na maman bango fait ça ini physiquement ba katarango mais spirituellement e katana te faut kutana chirurgien molimo asunga yo e katana tozo bondela na yo longo ozo répéter prière oyo na simananga loba transmission nyonso ya kindoki oyo kota na bomo inanga na nzela makila na nzela komba pesanga Nandela ba alliance ya famille, nandela ba pacte pe ba ve ba sala, nayeba te, lelo nazo pam melango, ezo liberenga, transmission nyonso, nyongo nyonso ba ancêtre. Oh, il y a première décennie, il y a deuxième décennie, il y a troisième décennie, il y a 4 décennies. Oh, ba tikelanga le kola poids. Oh, ezo ko empêcher bolamu ensemble. Ko se manifester na bomo nanga na eko panza yango na eko baby samisala yango na eko renoncer nango quel que soit ndenge kota na bomo nanga eza na makila nanga eza na maloba eza na présence tanga eza na bilamba nanga eza na bomoto nanga nazo boya yango nazo kabwa nango dans le nom puissant de Jésus-Christ nyongo nyonso makila oyo botikelanga semence nyonso kindoki Baliance nyosa kindoki, ba ve nyosa kindoki, ba pak nyosa kindoki, nanzela makila, lelo nazo brise yango, nazo ko annuler yango, nazo ko révoquer yango, hôtel nyosa kindoki, oyo botonga na village, oyo botonga na vinanga, oyo botonga na ba fer nanga, oyo botonga na liba nanga, oyo botonga na ba relation nanga, na percé nanga, lelo nazo démanteler yango, nazo kweisango. Cela au nom suprême de Jésus. Yo homme fort, yo femme forte, ya kindoki, esprit humain, ya famille nanga. Oh, ezo za forme animalier, ezo forme nyama. Pour attaquer dans nzela bandoto. Oh, ezo forme militaire, oh, ezo forme policier, pas gendarme. Oh, ezo forme ya batumo étrange. Pour attaquer vinanga, le lot nazo tita kake en Zambie et beta na botel wana na ba lieu de raconte bino bisika nyonso et loko nyonso bochani bumunanga o ezo permettre nga na kindoki na bima na miwana bino lelo na yeko sanza yango ezo tikanga au nom puissant de Jésus-Christ semence nyonso ya nyoka parce que bandoki ba tiaka toujours nyoka na kata libumu ya moto pour contrôler via moto pour troubler via moto le lobo ko troubler ngali sous te na kwesi misala bino na kwesi raina bino na kwesi ba alliance na bino nyonso bo sala nyonso bo tika lokola symbole lokola pacte lokola serment na baby sango bibelobi na Michée 3 verset 3 il dévore la chair de mon peuple, il arrache la peau et lui brise les os. Il leur met en pièces comme ce qu'on cuit dans un pot, comme de la viande dans une chaudière. Alors, ils créeront à l'Éternel
mais ils ne répondent pas. Yahweh, prière nyon sabandoki, prière nyon sabanyoki, contre Vinanga, contre Bananga, contre Libananga, contre Mikananga, contre la relation nanga, contre Komatananga, prière na bango, ndengo lobi e matate, prière na bango, oyoka yangote, oyoka prière nanga, na tango na zobondela, dans le nom royal de Jésus-Christ, basant tout lobby, amen. Jean numéro, na ce numéro, 00243 85 88 18 053. Komela biso, benga biso par WhatsApp, tout cela musala, tika kozala tetu, tetuté sous nango euti panzambe te. Eza mongongo ya musala nzambe Milton Kasanga Maclear, nzambe na lola apambola bino. Ciao. HP Media, la chaîne qui vous édifie.